Bonjour, bonsoir, na balandignon soit tindika, na ba internaute nyon son apesi bino mbote o Rose Rajab bino bolinga mikande bo pesa nga confiance de bo sabona rebelle na chaîne bino tindika partout na pesi bino mbote na bosanité ba boss na nga rifin ki sombe na papi keli na pesi bino mbote belé vraiment maître Bera de prince des amunda dadam wabana na pesi mbote belé vraiment nazanga morote na plateau nazana apôtre Michel kandenge bino bo pesa ke confiance ne bo sepela ki na maloba o Bino, en tout cas, tozana et tolinga to limbo la bino esuma muke toko ta suna mozindo ba na nzambe kande bozara décider ya Olanda apôtre na bino bolingaka o pesa confiance bo yoka bo découvrir nini to ngto lobela vraiment na zanga mokote bo pesa confiance bo s'abonner belé na tindika TV ba bi yango nde makambu bo s'abonner wa s'abonner ite ba s'abonner o Rose Rajab kande bolinga bo pesa nga confiance. Bonjour apôtre Michel. Bonjour maman Rosa. Bonjour. Bonne santé papa. Donc santé za malamu na ngolo nzambe toza bien. Boni église nyonso baza bien. Non église izotambola malamu na ngolo nzambe parce que nyonso simba minaye. Parce que nazoya na okutara bikamo na bikamo ezosila te do nzambe azosala rara so continuer ka kosala bikamo ezosila te papa eza nini vraiment. Donc yebi que ce qu'on a confiance na nzambe et que motema na yo esa connecté na ciel, c'est-à-dire nzambe akobano sala au-delà ba demande. Akobano sala pe akobano kokisaba posa batu lelo oyo zomona basali nzambe belé tokomo sala ba mécanisme tokomo coopérer au témoignage sala boye po batu bamona. Pourquoi? Parce que batu balingi so luka nzambe te batu bakomi ko luka mokilie ye babango olia luka nzambe ayebaye pour ce que ça connecter na nzambe nzambe osali layo parce que nazana conseil mon père spirituel atikela kingai avant kufa molimo nepe mana kimia to mana nzambe Alexandre Aidinabala tango azalaki ebisinga lobi eza biloko misato soko kangani nango kolonga ya liboso eza libondeli ya mibale kolinga mbongo mingi te koleka musala uzanango ya misato basi omona bango lokola bisalelo ya nzambe wana okolonga. Merci. Mais papa ndenge lobi ke batikela ka lilobana kolinga mbongo te puis ya mibale ndenge ka ocho lobana mais sambongo mweteke makambo ko marché te parce que to momona lelo même ba nini ba témoignage ba pasteur msusu ba mo pesa ba to mbongo po ya ko témoigner ba bilo moko ya bongo pasteur ba apôtre bino ba nani ba ninga na bino ba nini ba prophète ba mo linga mbongo ko leka kutuna makambo nzambe donc yezara eloko nyonso mbongo prophétie mbongo nyonso mbongo po kutana na ezambongo sko lobi kama mbongo wana au moins teke papa zo kama sape bato ba olanda donc somona na acte des apôtres bible zo bisabiso nini bible solo ba ezaki na moment moko peuple Israël bazaki ofana place moko et tango biloko bandai ko bima na temple bato babandai ko welana alors Pierre a ibsaki bango no il fallait to luka bato moko boye na kati ya ba oyo bazo banga nzambe to tia bango wana bango bakoza charger pona makambo etali mbongo biloko zo bima na kati ya église alors biso batei to tikala kala wana makambo ya ko bondela pe koteya et tango tozali ko sengisa makambo nzambe na mbongo eza bien parce que bible lobi l'argent répond à tout mbongo yanulaka na makambo nyoso tout po évangile etambola malamu kasi eza na lolenge wana te ya koloba kino avant na te o maboko 50,000 po dimanche ya lelo oya ko pesa $200 yenda ko pambola mamingi siko bato bazoya bazana ba capital ya 50,000 azana capital ya 20,000 siko tango yozo singa $100 yazana yango te c'est que ozo kimisa ye église osomona parce que Yesu ye moko misala ki mobola parce que biso to comme bariche alors batu basali na nzambe ndi ba changer évangile pour na koluka ba intérêt na bango moko mama Rose. Papa to comprendre te sikana moi il faut bongo limbola biso bien basali nzambe va changer évangile pour na luka intérêt na bango moko na ndenge nini parce que babi ke mbongo nanu parce que mbongo ndo kosana ngoma mbebele mbongo na bible malamu ozwa nanu mbongo parce que mbongo kosomba bible kosomba bilo mususu yango na pe ko bongisa église mais to comprendre te bongo fongola nanu mama Rose yoyo ke ba mususu bakangi bango na Brazzaville te bakangi mususu na Brazzaville akino sala mbisala sala na ebola ndenge akangi onyo swana papa pona mbongo ka pona mbongo mais okoyoka ba témoignage mususu tala ma ote akina ko bondela moto nde abiki ya biso to za bata maboma combien bata maboma combien babiki bata mbaso combien bata sida tout ça la bango publicité te parce que publicité a solo nzambe ye moko mama Rose oya ko mona kama kambiango
Donc chaque jour batu babongo la mitema mikolo le kaki awa voya na mission ndai tokutana ki ezaki 20 30 par jour mais mikolo yo ezo bakisama na ndenge osakana ezo le kratanga imoko ozomona batu bazolinga mbongo mingi okomona ndeko zani ozo ya wana avana tia yo maboko mbaso yo prière na ngoza $150 mais mutu wana ye azana eloko te akimeli na église po yebi keso yake akena hôpital azana mbongo osomba ba fiche te aya su na église ba tieli susu ko le kata hôpital. Alors batu bayebi so eska okimela te yango moni bulu yeke komi partout batu posa ko sambele sili bango ozomona mbongo za malamu mena faso batu bazo memelango e komi pasi mingi okomona pasteur même yemo ko na kati église azolata kitoko mais ba collaborateur bazo souffrir ba intercesseur bazo souffrir ba protocole mais batu wana nde bazo sala po église ministère etelema ozomona pona kolinga mbongo. Papa yo ozo balikambwana parce que tozomona ba église musule lo mo pasteur azo babike ngape na souffra na banda vi na nga na pasi e bongi bino pe batu bozola na ngape na sima bino pe pasteur ase na ngabo souffrir pe parce que ngape na bandaka pe ka bongo lo bino est-ce que ça bambe ce pasteur ola ta kitoko non esali mabete bible lobi oyo lingi basalela yo te ko salela moninga te ozomona ce qui ngai na souffraka na vi na ngai tango papa na nga bokola abota ngai ne lingi koloba bano nga na zobota bango il faut ba souffrir. Ce qui nga na souffraka batu musu bako bénéficier na nzela na ngai mais ce qui pasteur alobi bongo et bongo Jésus Christ ya souffraki sur la croix akoloba siko ngenini parce que ya souffraki ba betie ba sete et quand nzube na mutu aibati azo mwasi ya mutu te mais bakangi ba condamné à mort na likambo yebite mama Rose non il faut tozonga na nzela parce que kongo nzambe komisama vol même auto ozomona talelo ba mususu ba ki ba koti même atana gouvernement croyez que ba ko changer makambo ba ke kuna ba zinindelizi kozinda parce que o ba kene oluka ezate bozambe sili ozomona yango moni même ataba politicien moi ba banga so ba sali nzambe ezate parce que ba bike no ba komo ke no sala matolo no tianga wana pesa nga poste no ngana ko lingate nazalata o ministre na olingate po ba ministre ne ozomona bango ba ko fuka mawo o passer bonde la pona ngai awa mapona mezo banda awa okomona bango nyoso bazo luka biso toza posa bato mosali na nzambe okomona bango mama Rosa okotambola na même atana micro barader otuna okomona bango ne bazo tambola na nzela ozomona voilà lelo to Olanda ba église mususu komita mususu mona pasteur to mama pasteur azoluka batu bandimi o baroya azokabela bango mbongo ba misusu bakosa na liboma ba misusu bakosa na batambola rate ba misusu ba biloko ya bongo sikopo na biloko ya bongo eza ba beto ezara ezolekana kala bikamu nzambe wana les églises nzambe te il y a des pasteurs bazana appel nzambe te alors mutu azana appel nzambe te akosala mécanisme mama Rose eza lokola ndenge ozao o eza musala na yo loko eza musala na yo siko pesi mutu ayebite akobanda ko tataba akobanda ko loba biloba loba pe akobanda ko gafe parce que azoyeba ba limite ayebi idéologie te ya musala bino bozo sala to éthique ya journalisme te abano sala bisala sala pe ba okanga ye ozomona ndozomona ndenge bazala lelo okomona mutu afande boy o te na longoli sete na liboko ya sete kota na libaya okomona mutu o te ndenge zali wana boye ngolo ezobima na libumu ya ebale komi na nzoto oza siri na makambo wana Yesu ye moko nzambe asala yango te okomona bakozwa no bible lobete bokosala koleka te wana nde yango wana nde akobimisa basete na kati na likolo siko papa na kati yo te siko yo pona yo apôtre makambo wana yo ndimela rango te nde babimisaka bangolo parce que ezaka miracle ezaka bikamu nde nzambe balobaki bakosala koleka oyo asalaki yango wana bango mpe bazosala kobimisa bangolo banini yo ondimaka biloko wana te Apocalypse bible ezoloba na mokanda ya Apocalypse alobi bokeba dans les derniers jours pona nini na mokolo na ba faux prophètes bakobelela moto ebimata likolo ekokita na se alobi bolanda bango te eza pona yango te miracle ya liboso eza repentance yaya nazana ba homosexuel yao nazana ba pede o ba ye na te na ke na landi bango boy bazofinga melelo babongoli mitema nazana basi ya ndumba babando telema na barai babando telema na babo marché lelo nazana bango na kena kutani osala ka boy pona ni ote pasteur pona za na loko ya kosala te na za mobali te na za pe na capitale te na ye na kama muke na tie panye botia mwa panye to kongola 5000 3000 ali topesi abando te ka mapa atiki kindumba komi na bonne santé
Ozomon nde rôle ezaka katike no ya silisa bango. Il y a des pasteurs babenga ka bango silisa bango. Tadi yazo sala kaka pa silisa bandimi. Oyebo nzamba ya kisinga biloko nyoso ndako na yo eza ya mabe ya kobeba. Chenette la tiona na kingo na yo eza nguma. Mais okomona chenette wana après une semaine mwasi ne alati. Donc na kingo ya mondimi eza nguma. Mais na kingo ya mwasi na ye ekomi chenette. Ya wana kimoyibi. Mais papa ta msuye mo rasambela ki anga longoli yango ba milieu mabe wana mama lati eza mabete. Te wana eza ki moyibi. Ba mibi basi bakoti na évangile ya. Bazokosa batu. Bazokosa kufese kote na église. Nzamba tindi biso. Ya. Ti 2020 tozokota mama Rose kanga yango. Ata lelo na ke wapi, ata levemeye, soki levemeye nante tokokuta na émission mususu. Tito comme en 2020, ba pasteur nyonso bazosala ba aventure, nzamba okanga bango. Nzamba olakisa bango polele. Ba koya kaka lokola ba mususu bakangami na Brazzaville, ndenge azo nyata bango fimbo. Ozomona. Lokola mususu na Masina a Sainte 24 filles na église na yelo, lokola eza église à 5000 membres. Il y a un pasteur na kopata kombo na été. Amemanga musu na réunion ba pasteur. Tango ameminga na réunion ba pasteur. Tokomi kuna. Azo isanganini ata na pati akoli angate akosala ngelo komote po ayebi makamona zoloba na kangaka iba photo ozomona ameminga na réunion aistoke na réunion wana ore nyomoka ba pasteur ezako tokoma na réunion ba pasteur tokomi kuna ba yebisi biso no mutu na mutu apesa raison nae ngana kanisi raison na ngana zanango ya Vodacom na ya Orange ya nakoma boye basalinga na miso bofungola miso oza yuma boye ndenge nini kabinde nini bapesinga mayaka na kote eza na 59 mbuma na kati ya 59 mbuma wana ba yebisinga lobibo awa tozana 4 réseaux oyo tozomona na keno ba réseaux tozoloba eza ba réseaux sociaux teto ya ba Vodacom yo zolobela na te eza Maikari Nkaka Perimakuria na Rose Croix yondo ko pona Rose nini raison nini yoko kota et puis batie ba ame libanda na ba XL batiango libanda balobi soko ndimi to pesio mutuka na chauffeur na avance ya $1000 et puis na kati église na yo toko fulukisa bato bakoya tango bato bakoya c'est-à-dire na chaque rangée toko banda kozwa après dans 6 mois na chaque rangée to banozwa mutu moko yango zo mona ba église bato bazoto na tili banda wana yata bato bakufi bakoyeba te po pasteur ayeba ta nombre te bazo ya kaka lokola bambinzo eza mutu azoke no sambe la pasteur ayebi ata ete ata loti ndoto nani ako expliquer po il faut kuta na musali nzambe po expliquer yo makambo zo kuta na nango eza lokoko na hôpital okuta na docteur te siko maladi na yo okozwa kisi ndenge nini ba ko ordonnance ndenge nini zomona yango moni biloko tango na tali bongo na zongi me monika na ngana lelo azali boma lelo akomi koloba loba na nzela azaki na église ya munene église sila na leki na batu zela mukolo musuna ko benge na mayele kaka ayeto vandi boye na bimisi na loba na makambo sika o memaka ngai zomona Vala bana poto bana monde entier kande bolinga tindika na bosa nte na pesi bibish musomba ya linga tindika mingi ya linga biso et puis à partager balie na biso partout na pesi mbote bambote belé vraiment moi na Londres tongo moi na poto a solo na pesi mbote bibish musomba isikauza apôtre sko yo lingo boya bango lingo lobake ba sali nzambe belé bazo sala lelo baza ba sali nzambe lokuta. Oui, majorité sur 80%. Bazosala penza kati ya lokuta 80 bazosala kati ya lokuta posoko talika lolenge na nazana mwana nanga mususu kombone Lisette Zamba pambola ye azola na ngai na Afrique du Sud esika azali nakutana na ye na Zamba etandasi il y a l'un des prophètes azo coucher na bana basi nyoso lobete pose wa libala il faut que je couche a coucher na plus de 9 ngande na lekisa bango na délivrance et puis alobi bozana na maboko na ngai mutu akoloba kobela liboma ngabi lokuta azoko sabino baya na landeli bango na prière lelo ba voyage fungwama bazana Afrique du Sud bamsuba kena Lubumbashi bamsuba bazana Zambie ceux qui pena pension numéro bengi okoisa Lisette est-ce que yebi apôtre monsieur akoyebi sayo parce que makambo nazolo ba iza solo a passer bazo salama makambo ebele na kendeki na église moko bazo benga passer wana silisa bango eza ko banenge ni bazana mécanisme akozwa montre boy
à sa côté. Je vais prêcher aujourd'hui. Vous allez voir le miracle de Dieu. Montre mutiasuka yenda ko pambolama, c'est-à-dire ce qu'on y est au pèse 1000 francs aux yeux, au pèse 5000 aux yeux, ce qu'on est ce qui est au pèse 5000 mutu pèse 10 000 ya botoli yo, ce qui mutu pèse yo pèse 10 000 mutu pèse 15 000 ya botoli motrana. Donc moyen mutu azo montre zate montre zaki ya 2000 et mati 5000 15000 ce qu'on est ko vendre na keneki na séminaire babengi ngana tuni nenge nini aya ce que to sali boyete to ko liate to nyokoma. Alors, ceux qui vont dans l'école, c'est la bango. Apôtre Lelo, parce que tout le monde a pasteur rebellé, na prophète rebellé, comme attend nous en pleine air église, en pleine air église, alors on les lamba ou simbe lamba ou pambolami, ou simba prophète na makolo na sapato pambolami, biloko wana, ezara miracle à solo tonenge. Na je sabana nzambe balongwa. Même quand l'église, ce que mon pasteur a vu photo à mon na tena église. Et cette église en Zambété, et ça vous que église de Zanga. Ponda ko Joseph Kabila, tonda ko ya mukonzi moko, to ya Barack Obama, to ya François Hollande, nanda ko na ye. Jamais yo mutu musoke no tia photo na kati. Kenda ko na yo Rose, e ufandi wana ngana ina photo na ngaya munene na tie wana. Eza ndako na ngaite, eza ndako ya batu. Ndako yanga ni Nzambe, eza na droit ko tia photo ya mutu te, eza Nzambe. Ce que Monica Kabongo eza ba signe ya ba faux pratique ko esi na kati ya église. Apôtre Lelo tozomona même au monde ba témoignage mususu nga banda ko bela mais Nzambe ya papa etel ya pasteur Kingani abikisinga nazoeka photo ya papa na tumbi yango na ziba poussière wana tchena mai comme ça na okaki libumu nyonso ekiti ngayo lelo na boti ba biloko moko ya bongo na photo ya pasteur moko boya zui ya tumbi ya zui poussière wana asaleli yango na zoyebe moto aloba bongo na témoignage zola na ngai lelo na zoyebi seke soki asala akosi Bible lobiete ezali na kombo moko te ozali kolia kombo na Yesu Kristo ezali veste te nde bengana ka bademo ezali pantalon ya pasteur nde bongana ba demo ezaka ka kombo na Yesu ce que monika ka église ba memi pasteur lokola tipoi lokola pasteur alingia kota na église botele malikolo Yesu ase akota ki yaya siko lokola yozo kota yoza moumbu oza mosali bana na nzambo bavani bangonde bana na nzambe yo serviteur mais yo serviteur otali bana patron batele malikolo bonzoto yaya lokumu eza ya Yesu lingombe eza ya bisote toti asango malamu batu babika nyoso wana ezali ni lokumu batu babano samela ngona mokili bakoti sango tina kati église yango ni makamona nyoso ekomi osalema no esalema katema Rose Bible pekisi yango Bible lobi Paul azoloba nini Paul lobi na correctia lobiete soki mutu amemeli bino doctrine ozali contraire na onga na memela kibino boyamba ete bo pesa embote te pe bondima ete c'est pour cela tozolo batoza ko renoncer ozomona okomona ba église pasteur na kati ya bureau na ye azana musi ya munene musi ya nini iya ko mu consulter so bato kuna na kati mwasi ya moto kolongole bilambazo pa kole mafuta tina kati ya nzoto mama moko ayotiko yebisa ngai ayi papa passer alobeno ndenge nazali boye nazama impudicité nazana ngo ifa banozua mafuta awendre ngai ti nazoto ya ata yo moko yaya mwasi ya nani ya batu siko yebisa ngata ngozolo ozosala bongo mama passer pe ayi kokota na kati namona kine mission moko atindika ndenge mama passer ayi kokuta passer na mwasi na kati okansi na landa kite mama Rose ozolo balokolo yebite bonenge nini yo yebi makamona ndenge zoleka otabolaka oyebani mokili mobimba nani akowanga na yango oza parmi ba journaliste to tiela ka motema Voilà, bana tindika batonyo so balanda biso tindika bana poto bana monde entier tozo kende to lingara to formula bino boyeba parce que lelo ba faux prophète ba mi ebele ba komo ko sabino yango fo biso nyonso to formula mi soto landa nzela bosolo apôtre lelo destin Congo ezani ni peto ok na niveau ni peto komi wapi na lingine sa peuple congolais pe ba combattant ya monde entier que bazana na kimia même ozomona ba candidat présidentiel nyoso ozomona wana que ça soit la majorité que ça soit la opposition yaya ezana président moko to ya kokotsa biso na démocratie c'est-à-dire président oyo ceux qui bimina opposition o ba ceux qui va voter c'est-à-dire ya zaka wana po afungula nzela et président oyo akoya simba ya président oyo akosala na turo yena ko mema peuple Israël peuple ya Congo
na kati ya bosomi bao nyonso bazali bazotia makelele yaya biso to beta mafimbo bandeko bazile to sunga bango biso to zali bandeko les amis ya ndeko bazile o to fungula hôpital melela comme ministre intérieur melela comme koboya nini akomi koboya marché ça le matin mais ceux qui balakisi na émission to komi wapi na likaki na émission to komi wapi ceux qui balakisi na émission to komi wapi ye abandaki ko sala abandaki ko marché yango melelo akomi balisanga bonganga babando tia makelele babrino chibala babando tia même atende ko yo ya président Sensa oya tia suki ebele olenga koi ya abandaki ko bunda kia ko zo place ya kondo Tshisekedi ya lelo azokokate alobaki komimisa ba prisonnier o bazali ndenge basalaki ndenge bayokanaki na boyokani na bango mais bazoyoka kutu yete bango na bazana ba prison ye moko kutu azana mo adirete bona nini ba yebisaka bango et puis ba tumusuna solo na yebisaka bango na émission na lekaka na chaîne Songolo to sala bango publicité des chaînes locales na isaka bango keno o boko sala boko échoué ozomona ba awa na opposition to za ba vrai opposateur ba opposer mboka oyo bango bazaka kana ba ningisi makelele lokola ba yebi faiblesse ya Joseph Kabila faiblesse neza kanini soko tie makelele na télévision alukani na yo anyati alobete zuwa zalata DG ya nani zalata ministre ya nani okomona mais apôtre erolo ba mambo so banga te ba olukiso parce que mikole ko mikara pasteur so lobil kamo bo ya vérité to pa nani professeur lobil kamo bo ya bosolo ba romo lukisa so banga na oti soki mutoye okomona nina kokangisa na libondeli na kokausa liboso tino bango baya batu balananga na Tanzanie na pesi pasteur Mogalu pe pasteur Badari Kombote ya Nzambe malamu bayebi tango batelemelaki sango malamu na Tanzanie tango baye po baya kokanga pona nini tozote ya libanda baye yaya na sambelaki basoda na bato bayaki na longe bango nyos batikali wana lokola beskelete yaya ezaki cité soki nguya Nzambe tango Elia lobaki mbule ko beta te ebeta kete Nzambe azanzambe ya défi osimi Nzambe okomona Nzambe osimi musali Nzambe solo okomona Nzambe yaya okoboma nzoto oyo okoboma molimo na ngai te est-ce que tokoboya koloba vérité la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole de Dieu c'est Dieu lui-même si tu crois à la parole de Dieu tu feras le miracle est-ce que biso tokobanga liwa yaya combien de ministres bakofi combien de bakonzi bakofi est-ce que ngamutu aliboso kofi Mobutu atonda na biloko na zaki na Guadolite dernièrement wa Guadolite koti zamba nazalaki na lisala na mbanda kao donc résidence présidentielle koti zamba musée yaki yao est-ce que akangi mabele yaya tokoloba vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira et vous serez réellement libre pour que peuple congolais bazala libre il faut basali ya solo ba ya koteya ba pasteur ba banana molimo basuki na nzoto lelo ba komi ba député ba yibiso ta koteya te ya yozo mona pasteur azoyokana na moninga pona nini lelo continue komi paralysé pona nini eza moninga moninga combattre ye lelo komi paralysé ya atozi mituka oziba mapango okoki nani okokani kutu na David Oyede puta David Oyede pasana mbongo azana mituka ebele mais jamais comme on a combattre l'église à baninga ozoma les contraires qui a comme une église mosusu asungi yango mais awe pa biso zanengeni ye kaka nda ye bana ye okokufa okoti o chaque jour na okobela hémorroïde okotika cher wana sala nzamba ko pambola yo ozomona mabe koli mingi parce que mitema bato et comme kaka posa mongo baye bangai non ya yata na yebanite na ngina yebana na lola na monde à ténèbres ba ke noko soko kote pa mutu wana en tout cas satana okokoya. Voilà, tokomi dia ko chite tokomi presque na suka apôtre okyo saba na Congo ba na monde entier bazolanda yo évangile ya Congo lelo komi wapi pe ezokende wapi nazoisa mokili mobimba français Belgique partout Italie Amérique Norvège batu tout bazolanda na Bruxelles même wano zali boso ya etando na yo na salon ozolanda makambo même na téléphone na yo tango ozolanda biso na YouTube Nzamba pambola yo il faut yeba ke no se basali ya Nzambe ya mabe bazali ya malamu pe bazali
alors bolemba te botelema tozoya kolobela boye parce que boye ba vérité ezali ozana problème ya kobota ya tango Pharaon ebisi peuple Israël tango Moïse akobimisa bango albi non nazotika bino bobima na biloko na bino na bana na bino me bozwi na bino kotika lao yango moni batu musu bazali ndenge nini bafungolela bango akepoto nokozwa mukanda te obali me okobota te c'est-à-dire eza Pharaon eza image ya Satana yango zo mona mama depuis okenda poto ozoluka mukanda papa ozozwa te tala toma na nzambe yoyo benga tokobondela pona yo nzamba ukangola yo tala voyage kangama depuis ofana na ndako ozo trouver ça normal non nzamba zana makokia ukangola obota kakaka bana bazokufa mobali ozwaye yondo futela osala ba démarche po mobali ana koma oyo azali na kimandako tala ndenge akimi eza ba limite batela yo ba loi ezo réclamer yo po mona bolwa muté mama esengelo lukanzana ndenge za boso boy obele obengi moto na nzambe na kobondela okomona yeza ya ofele ya eza ya ofele mais yango to boy te ke soko lungyo sunga na musala nzambe ndeto lo baloka eza ya ofele ko sunga na wote te okosunga nzamba kopambola yo. Voilà, merci. Apôtre Skoyo, bamituna biso asuka pona bato bazarata mususu alali bwazolo tasali mariage na tongo azo sepela na lala kina lota ina mariage alali aloti azo melisa mwana na ndoto abotaka kaka na ndoto amelisa kaka na ndoto ezali pamboli to ezama bena ba mariage wana ezaka mabeto ezali pamboli ya Bible zoloba nini Pierre aloba ki butu mobimba na Matthieu alobi Pierre aloba ki butu mobimba zwa ke lokote misala nyose ya butu yaya eza na lifutite tedi makambo ndoto ya eza ndoto koma yozo melisa na butu mena moyo za na banate seke na mokili ya molili oza mobali ya butu ya boti sakayo amemio na maternité ozobota alo bato balota ka bandoto bongo babota kate bazana combat okomona bazo bundisa na stérilité alors il faut baluka délivrance oloti ozobala balati sur voile voile les anini eza ba masque de VS yoko molo lati voile ozola mukana esengo zokande balati elongi ya batu mususu mama Rose non batona baluka nzambe tokobondela bakomona loboko nzambe et puis tobondela nzambe na précision na koyebiso na zobondela pona yo ko bandale loti mercredi okomona boye po moni ozate mona makamususu mama Rose hein. Sko papa pona bandoto ya bongo eza mabe eza kelie moko boye ya bakoko to eza eloko moko boye il faut luka délivrance makasi to eza ndenge ni ko limbola parce que bato batuna ke belé pona mamba bandoto wana wa momona mutu mususu alali aloti na butu azwi mbongo ebele mususu azopepa libulwanye babilo moko ya bongo batuna nga ebele vraiment pona bandoto c'est-à-dire bandoto ya bongo eza bandoto ya ndenge nini eza mutu aza contrôler dans monde ya ténèbres tantôt na famille na ye tantôt na village na ye okomona azaboye tant soit par exemple na poto mais azolota azana bandeko na Kinshasa bazo solola azana na Bruxelles mais azolota mboka na bango ezaka na mbandaka tana munedito to na Kananga azolota kuna na Kananga bazolala na université sika bazalaki c'est-à-dire zoto na ende za kuna mais esprit nenyo seza na Congo bazo contrôler okomona mutu wana ata travailler ndenge nini ekosimba te pona nini aza contrôler na monde ya ténèbres il faut luka délivrance na ye même na musika tokobondela kobika parce que Bible zoloba nini la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver la main de Dieu est là nzamba kokangola yo yaya skopona bato balotaka bazobala na butu alati voile wana na moyibwe ya ofana libala na kimia te yaya me wana mibali ya bututi osali mariage ya butu yoko zo na moyi ndenge nini ozomona esengeli kobondela pona yeke no o ezalaki ya butu nzambe akomisa yango na moyi ozomona Bible zoloba ndenge nini Yesu alobete esengeli na sala misala na moyi parce que butu lingi ekota parce que tango butu ekokota mutu atamoka kosala iso eloko te ayebaki yango alobi na Bible alobete molili ekoya molili molili ekoya molili eyaki melongaki polete donc molili eyaki kati na pole melongaki polete o molili eza image ya Satana pole eza voilà to media ko chité apôtre pona ba élection de tozo lekana parce que toza bana mboka bana RDC nde bana Congo bazolela na poto ba combattre partout nde bazolela makasi pona mboka na biso mwa liloba eza nini oyo ko bakisa nazo isa ba combattre bazana kimia Bible zoloba ndenge nini tango Saïl azalaki corrompi Nzambe akendaki kobimisa David na kati ya zamba biso to yebaka teke muzee Laura koya koma président
azaki na zamba kuna nzambe abimisa ye kuna comme président de la République ata lelo zomona makelele yiki nzambe nde aza maître ya taille ya circonstance ya ata lelo bakotia moto na makasi ata lelo nanga okokozwa moto alobi bo lokola moto apesinga mbongo na tia ye wana yaya akotia moto nzambe alobete lobi akufi nana yebaki ke no muzelo ra okufa bongo ya moto si même pas nzambe moto aza maître ya destin ya zate alors il faut to banga Bible lobete la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse ko banga nzambe ze bandeli ya mael soko sali yango kaka pona zo mbongo ya okonyoko malobi pe makila bato kozala na mutu na yo ozomona vraiment tozo senga ke na mboka na biso to sala bosolo bosi bozui ba mbongo bosomi déjà ba mituka bosomi déjà mapangu bozonga siko na chemin boye ba peke peuple congolais zo souffrir ya mama Rose okomona kilte dimanche boye tamsu bato nazozela bato bayambanga na yamba bato tamsu nako yamba tamsu 100 personnes ou bien 80 personnes na kati ya bato wana okomona soki baza 100 80 zaka na lala kinzala nazongi mbongo ya kofuta la transport ndenge za boye lobi na lia kite papa ta la ordonnance pona nini nzaleleki olke batu na église za kine bango nde bazo ya kopesa offrande bazo sunga msala nzambe kende liboso po basunga ba orfele ba veve na kati église mais e comme ndenge nini nzaleleki pourquoi misale zate ozomona to la kisa kaka te po batu ba betela biso maboko nzaleza na mboka mama Rosa nzalezali toza posa ke no makambo changer parce que makambo changer te na bango na biso toza kaka na se ya moi moko nzamba za juste akosala justice na ye. Voilà, apôtre moi le basuka moi mot de la fin na moi conseil ya popo ya ba faux pasteur na ba faux prophète moi le basuka moi mot de la fin pe o bati. Donc nazo ebisa baninga na ba pasteur ba prophète ba bishop zongela nzambe zonga na chemin omoni basi ebelo za na bango wana yaya eko changer eloko ata moko te na vie na yo ata otondisi mituka eko changer te eloko moko te po soki lelo liwe yete lobi enlèvement ekoko ya vie na yo où sera ton éternité zonga na chemin koko sozo besa ba prophétie à lokuta ozo yokana na batu po ba ko témoigner po batu ba ya na église ata batu ba ye église za ya yote ato simbikisi po batu batona na église bakomisa za na église ya munene yaya Bible lobi na Matthieu na kowanga na bino po oyo bosalaki batu bakoloba nini na bengana ki milimo mabe na kombo na yo na bikisaki babeli na kombo na yo Yesu akoloba na ye bibino te basali ya mabe Yesu akowanga na bango na pesi bango conseil bazongela nzambe bazongela chemin il est temps nzambe aza juste pe fidèle alobi na Proverbe chapitre 28 verset 13 abete oya koyambola kati na solo pe azui décision kotika aza juste pe fidèle akolimbisa ye pe akosalela ye ata bato batikani na focus na yo sozongeli nzambe otambola na yo. Voilà, tokomi dia na suka apôtre mon numéro de téléphone et bongo pesa ngo malembe parce que na boyi ba dérangement na sima pesa ngo numéro apôtre Rose pesa numéro apôtre bongo pesa numéro malembe plus 243 pesa ngo malembe vraiment batu bazwango bien moi lo basuka pe osusa nazo pesa nano numéro en tout cas nazali représentant légal ya église Boanerge elingi kolobete fils de tonnerre bana na kake biso toza bana na kake esika kake zali muto kokanga yango te nazo pesa numéro zwa yango zwa bike penza na lombango eza plus 243 89 510 86 35 plus 243 89 510 86 35 plus 243 81 87 53 892 nazongeli yango po kanga malamu deko plus 243 81 87 53 892 ngayo mutu nazote ya bino nasala magie pendant 17 mama Rosa biso to yana mission pona ko boma edina bala mais lokola edina bala zakina moto na nzambe tokokaki te ninga na bongoli motema yango ngape nazaka na poso nazala na dimension wana eke ndongo soki ndoki ayeboye abongwani bato kombia bakisi bazo yotika ozomona po tokolakisa bango na mikolo ezako ya lelo toboyi nano okomona ebele ya bato bazali soki na lobi to tambola kaka pemeni église okomona batia mabomba ndenge bazalaki te ndenge Nzambe azobikisa batia bambaso lokola semaine oteleka il y a une série babokeli mbaso na sexe ozomona on a prié na ebise que nous dans 3 jours ezokauka pe
pe kauki bakomona ba image mais biso to kolakisa te que non to longola moto bilamba ndenge basalaka mutakala moto eza sacré eza n'importe qui te eza ya mobali na ye yanga nzoto peza ya mwasi na ngai Zamba pambola mingi Mama Rose. Amen papa. Apôtre tokomidia presque na suka déjà tobeta li solo na mbala sima obete la bana monde entier li solo na ndengo bongola mutema en tout cas ezala surpris baroyoka ngo pe barosepela ba et ça la bato ebele ba bongola mutema partir ali solo na tobeta mbala sima na émission ekoya tobeta bino li solo na boza décider apôtre liloba suka moi prière pe na moi bambote na quelques personnes. Nazo pesa mbote na bana na nzambe nyoso bazolanda biso na mokili mobimba na pesi mama Thérèse mbote na pesi mama Sabine Pembele mbote na pesi papa Paul mbote esiko zolanda biso na pesi pe Isabelle mbote na Canada ozolanda ngai pe na pesi papa Paul na mama Clarisse na Norvège bozo ba mbote bino nyonso bolanda ngai na pesi bino mbote Nzambe alola pambola bino wana oza pre liboso etando na yo na lingina bondela meme maladi oza nango na libumu na yo meme posa kobota o bakanga yo naza mutu abota na 47 ya Nzambe apesi ebana azobota naza bato bakati bango ba trompe nyoso mi balemelelo azana deuxième zemi lelo alingi akbota na ngina sambela pona yo musala ekufa mukanozo zwate mobali akimandako depuis ko tsa demande ti lelo bazo signer yango te lelo nazo sambela Nzambe nanga zo sala kati na yo nazo prier na kombo na Yesu Kristo de Nazareth Nzambo ya benga ngai Nzambe papa nanga aidina bal Nzambe alongola na magie Nzambo yo alongola na sia motuka mokonzi ya mboka alobi na zongi siyo pweto ke lokangola peuple na ngai ya otala mamo ya souffrir azozanga pongi soki alati elamba azotambola na nzela azomona ote o bato bazomone malamu zoka na motema azangi kimia banda ko kangola vina ye mobali azonga azaposa kobota pesa ebana papa zoluka musala pesa ye musala Nzambe na ngai balia famille zo réclamer ye bitumbe zo ya bota te po bazongisa ye mobali aloba te naza posa kobota na kangi molimo ya divorce ekweya na kombo na Yesu Masia de Nazareta onyoso lukaka yo ekweya Nzambe nanga pambola yo ozalaki impossible comme possible esika nyoso kangama ke fongwama nazo déboucher ba appel nyoso kangama ki bato nyoso ba relation nyoso ebeba ki Nzambe zongi sango na kombo na Yesu Masia na pamboli pe Mama Rose na pamboli cameraman na biso oya sala kabolanda biso oh mingi na koleka na tiki émission na biso na sena loboko na yo Nzambe apambola chaîne na biso yo pe tindika TV ekende koba bolanda yango bien-aimé Nzamba upambola yo parce que zali chaîne oyo bato balanda ka pe bato babika kabika mona Nzambe ciao Nzamba pambola bino. Voilà toko biblia na suka émission na bino bana poto bana monde entier balandi na biso nyonso atindika nebo sabona nebo pesa biso confiance vraiment toko mi na suka nazongi sisu merci na boss na ngai Rifin qui sombe na papi Kelly ba boss na merci na bino Nzamba continuer ko pambola bino pe ko batela bino vraiment na pesi susu bambote na nga na yado dan wa bana maître Berado prince des Amunda na bossa ni pete bibish muswamba na Londres moi na Londres atongo na pesi bambote belé Danika sui boss live asomba metour asombi neka na limite boy na ekenda kezongaki na pesi bambote belé vraiment na pesi bino nyonso na bossa ni pete na sima ya caméra na moni Junior Mbui bililo bozomo na kitoko boza Junior Mbui filma muta filma Jésus eza yemoko bozoye pa musute kana tindika bambote na bino partout vraiment bo s'abonner belé ba onyo so balingara Rose Rajabu ngape na lela bino ya trop vraiment pe sa confiance na émission bo en trois boza décider na pesi mama ya bana na ngai Mama Marie-France Makanga Miché Oken Nzamba pambola yo Mira Marina Tamar Esther Francine na pesi bino mbote ciao Nzamba pambola bino. Voilà tokomi na suka de émission bye bye.